Très chef des internet, ngande qu'on avait comme ya Paola Schengen, babi moi son nzamba zo tan kokela. Inane ba merci mingi na babonné nanga ba mbote bisika bozali vraiment open na s'abonner te à s'abonner et que ça la bien makasi tous en actualité kaka biso tout monde ndeko na biso grosse mulie ndenga bungisi mobile na e lelo azokolela tozo partager ba mawana ye bible zoloba bolela na ba oba zolela bosepela na ba oba zosepela na minute yo biso tozolela elongo na ndeko na biso grosse mulière oyo abungisi mobile na kati ya mboka ya Paris ndeko na grosse mulière mais conseil na opesa yo vana na kati ya ndako lela mobile na kati ya ndako kolela mobile na libanda te yo ozobenga ye papa JP azalaki mobile moko apesaki yo bolingo apesaki yo vraiment honneur na miso ya bato yo moko lobaki obima bima na mibale belé même oyo azwaki vraiment en charge azalaki te papa ayaki a s'imposer comme mobile nyonso vraiment soka lingi mwasi na ye amemaka ye tina suka po apesa mwasi honneur mais lelo azate eza nzela ya biso nyonso nzambe mutapesaka nzambe pe mutazwaka nalingai vraiment kopesa conseil kolela mobile na kati ya ndako grosse mulière pesa papa respect kolinga pete bandeko chroniqueuse na bino pe bandeko chroniqueuse ata bona pose ya kosala ba émission quand même il faut boyeba ke moninga a perdre mobile eza na tango ya passe quand même il faut bo comparer kape feti na mawa faut bosalaka pe ba comparaison ya ndenge wana esalaka bien makasi na minute moninga aza na choc boso kende kotia ba micro boso kende kolobisa ye ezosala vraiment kitoko makasi te grosse mulière oza mutu ozo ko raisonner vanda kozala pressé te koleka na ba internet kolobaloba kotika teka bandeko na yo ba confrère na yo batiaka yo ba micro opesaka ba information sur le wa ya mobile na yo vanda kimia bandeko bosala nde musala nde na bandeko biologique ya papa oya tiki biso lelo aza susu na bomoi te bopesa nde ba micro epa na bango nde balobaka nde bapesaka explication ndenge nini ndeko auti kotika biso nakopesa pe conseil na bandeko balinga koyeba kaka mutakufi na nini eza nango na eza susu na nini ote comment je vais dire eza susu na oh Jesus eza non susu na importance moko te ya kolinga koyeba ndeko akufi na nini na minute oyo ezalaka kaka ba condoléance koyeba pe yo pe moto tikali eske etamboli na yo eza malamu eske ozalaka bien na baninga eske olingaka nzambe na bosolo yo moto tikali fo olinga pe komisosola ke olinga koyeba ke moto akufi na maladi nini akufi na nini ezalaka na importance moko te ndeko na ngai maladi biso nyonso tozala ma maladi na banzoto oyo biso nyonso pe nzambe akobenga biso tokokende na nzimi te ke nzambe akokangaka ba maladi ke so babi ke akufa par exemple na mutu pasi nzambe akokanga mutu pasi non ekezala toujours ba mort subite pe ezalaka pe oyo ekemema pe bandeko toujours biso moto tikali photo milengelaka koyeba mokolo na ngai eske nakozala peme na nzambe eske nakozala malamu yango wana mingi foto miyebelaka ntango biso totikalaka tolinga te toyeba akufi na nini eza su na importance moko te ya koyeba moto akufi na nini ntango oyoki dia sangwa lewa omilengela bisika ozali ndeko nanga grosse mulière vraiment vanda na kati ya ndako olela mobali na yo vanda kotama na kati ya ndako oza na babelle famille na yo vanda na kati ya ndako na bango okoti na kati ya ndako ozolela mobali na ndenge mwasi nyonso alelaka mobali na ye kozala libanda te bandeko babanda kosimbaka simbaka bakotyaka ba micro babanda kolobisaka yo ezosala vraiment propre vraiment te nazobeta pe sete na bandeko chroniqueuse oyo bozosirikla bapage de les news oyo bino bozolobake bazotia makambo ya mabe kuna na tango ya pasi faut koyeba eloko nini bakoki kotia na tango ya pasi moninga aza na pasi aza na choc oui bien sûr moninga aza na pasi aza na choc mais bino moko pe bokendaka déjà na ba polémique avant ye azwa atia déjà ça la page wana parce que bino se bopesaki image ya polémique boya na kofinga boya na ndenge ya komotakaliza banzoto na bino kobimisa banzoto ya ba mama kofinga toujours banzoto ya mama
bino modia popesa ki position wana goût wana ya moto wana pe asala page polémique. Alors je pense que soko zo sala musala na ona ndenga bien okokende na page ya polémique wana te na ndenga mabe, peut-être bakoko kotia na ndenge ya bien, na ndenge ke ya consolation, ndenge obungisi ndeko obungisi mobali na ndenge ya bien. Mettons ozalaki da muta ba base bakomemino kaka pe na ndenge ya ba base na ndenge ya ba polémique. En tout cas pour na ba page wana baza na ba problème moko te, bino ne bandeko bokoka nde ko bongisa nde musala na bino, ko bongisa musala kotika botika kosala pe ba video ya mitakala, ba video ya mitakala ezo sala bien te. Na mona video mo batindela nga ya ndeko moko chroniqueuse ye azoloba ke atindelaki mobali na ye comme te mobali yango mpe so motu esalaka bien te, so mpe doka so mpe kraka ndenge mwa bande okoloba yango asalaki apublie na ba réseaux sociaux alobi kakola na vie ya bien ata pe na ba papa leki na ye na bapoto banini tout ça, mais moto akola na vie ya bien vraiment je pense que akoki kosala ba video ya mitakala te kosutukela mobali ya musika oyo nanu bomonani te, ata si bomonana zela bovanda ndako moko bozala ensemble kosala ba video wana. Bandeko nanga botika kosalaka ba video, so bandeko ya mibali bazo kopiblie bango bazo piblie bino pito po nanga vraiment na opesa bango vraiment ba grand merci bana raison liboso na bano mona ma be mesiko na komo mona na komo mona masiko eza bolamu eza vraiment bien po ete ya bino bandeko ya basi botika nde kosala ba video na mutu oyo aza musika babi nzoto ya mwasi foko milenga foko respecter nzoto ya mwasi foko bomba eza temple ya Saint-Esprit, mais toujours bato bazoteya, toujours bato bazoloba yo mo pe na conscience na vraiment ezo sala ezo loba te ke non kosala video ya boy kotindela mutu oyo aza musika. Est-ce que vraiment eko portelenga vraiment kimia na kati ya na bomo ina ngai? Est-ce que pesa ngai kimia? Quelle confiance bino boza na bata mokili? Nzambe bozo ngo pesa confiance te, mais muta mokili ozo pesa ye confiance. Bandeko na ngai tika bandeko ya basi pe bandeko ya mibali plutôt babanda mako publier bino po ete ya bino botika lokoso ya bambongo ya mibali ya poto, c'est que eza ndeki mbongo nde oyo bino bolukaka bolingi mbongo mingi po kosala video wana, c'est que osengaki caché eza po na morte, eza po na morte po moto azalaka na bolingo mobali na ye okosi respecter, oko se réserver vraiment se respecter nzoto na yo. Mais tant ozo sala video ya mutakala ozo tinda ezande ke yo pe tindela nga mbongo comme ça ka pe na osala lo video za kande échange ale mobile soka pe amoni ka zaine na posa kaka pe asalir yo azui ba video wana a publier na ye eza fota bandeko ya mibali te bolo ba te bandeko ya mibali ya poto botiko sala tete bino ne bandeko ya basi nde botika nde ko sali nzoto ya basi, botika kosilisa valeur ya nzoto ya basi, botika partout bozo kende na ba Chine kindumba na ba Brésil kindumba, Angola kindumba, Brazzaville kindumba, partout bozo na kindumba moko tozo comprendre des femmes héroïstes. Respect za susute na ba nzoto ya ba mama, respect za susute ata to bobi ko bozo na posa mbongo ngo pe mboka ngo pe bozo tonga pete na mbongo kindumba ngo pe au moins mutu musa sali kindumba kisali kindumba akufi pe na ki pauvreté atika te loko moko te so kindumba bo sala ngo pona ni sentiment ka banzo to ka mibale ko takabino bande kwa basi sentiment ka banzo ta ba papa ka ko takaka bino sentiment ka kenaza mobile mo na poto kuna na zo tindile ba video eza ba sentiment mo ya satanique. Mwana na nzamba zalaka ndenge wana te, mwana na nzamba epezaka epo osala muninga mabe fo motema esala ovre epeze vraiment conscience na ofai sala. Bandeko na ngana na tan belete vraiment na tiki bino je pense que vidéo oyo ke sunga bandeko oyo bozo sala ba vidéo ya mitakala vraiment botika kokosela ka o mibala poto bazo sala biso mabe te, bino ne bozo sala mabe, bino ba mama bozo sala mabe. Po mobile so azana poto ata bozane ndako moko so alobiki a tromper ako tromper mobile a trompa kana ye kaka mwasi ko kasate so zo tindele video mutakala kuna attaquer kaka yo akaleka ipa na yo non yo bi ava kuta senga ona no bolingo kombe o yesa leka kombe o yazana bango pepe men po boza musika o yazo sala yo yebi yango te
en tout cas bolinga ko respecter vraiment banzoto parce que tozo le belango chaque temps mais bandeko vraiment bozo kaka te. A grand merci à Florissa on batnu so balandinga émission oyo na pesi pe bambote pa Hami Amis Colivilla bambote na yo bambote na batnu so balandi émission nanga. A grand merci, bye.